na ye po nana solola na koze muke na One Love. Congo Kinshasa, en plein boulevard, moi tout à Mboka par rapport à moi na ye po nana solola na koze muke na One Love. Lokola abimisaki lisu na ye, Karine Mokonzi poste lisu. Namoni couleur à loposo na ye. Namoni lisu na ye. En tout cas, ezaka ganet namoni ye. Soki na ye na solola na ye, pamba te ba mama ya Karine Mokonzi na ba papa pe bilenge baza kozela mukolo One Love akobima kaka baleka na direct balobela ye oyo esengeli na ndenge balinga toujours kobatela ya bango la baronne Karine Mokonzi. Yango ngai na ye na ndenge moko ya kosolola entre biso pona yebisaka ye deja ndenge akoki komibongama psychologiquement. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ezali boye. One Love, Karine Mokonzi alobi oyo aza One Love. Alors soki azali te problème ezate. Ezaka ndenge moko oya koya yoka kaka toli oyo. No toli te. Eza kozeri entre papa robot na fitir mopanzi ya Karine Mokonzi. Ezala okozala pona libala. Ezala okozala copain. Boko vivre copain copine. Ezala soki nini. Ezali pe o profiter na maloba oyo. Nazolobela One Love soki penza azali. Alors One Love nakanisa tangu oye pene pene ya la baronne. Oyebi bien la baronne soko azanani. Pe oyebi bien la baronne azana banani. Oyebi pe vie sentimentale na ye ka moi ebele otomonaka deja na internet. Soko oyebi yango te, en tout cas landanga pe luka oyeba yango. Eza nécessaire. Mais comme mitungisa mingi na oya Karine Mokonzi te. Mitungisa na oya yo. Ngai na eko solola na oyo ya yo. Elingi koloba boy. Batu oyo balingaka Karine Mokonzi. Batu oyo bayinaka Karine Mokonzi. Batu oyo balandaka Karine Mokonzi pe bayebiye. Basi bayeba Karine Mokonzi nenga zali. Alors bayebi pe ba relation Karine Mokonzi abima na bango soki bazandengeni. Yo ndengo zoya to ndengo zali. Bazali deja kotala yo na ndenge ya kosakana te. Soko landi na ba chaîne okoyoka ba direct ndenge baza koloba deja pona yo One Love to mutu mususu akoya na vie ya Karine Mokonzi. Yango ngana lingi koloba na yo moko bisiko zali. Tango zo ya na vie ya Karine Mokonzi. Sala examen de conscience. Elingi koloba boy. Banda liboso kotala yo bando botami okoli na baboti na yo. Bisika yo koli bapara na yo na batoka babokoli yo. Ozalaki ndenge nini. Bango balobaka na yo ndenge nini. Eloko liboso linga oyeba. Po soki balobaka na yo. Mwasi oyo kobala un jour akomona pasi na modèle yo zalaka. Alors yeba deja ki ozoya na likambo moko oyo propre famille na yo elobela yo. Mwasi oyo yo kobala un jour akomona pasi. Yo mwasi akobala akomona pasi na modèle ozali. Donc soki famille ne lobela yo bongo, en tout cas yebaka deja famille na yo muteloba. Po tango koya to yebi okoya na face ya bato malamu.
toyebi Karine Mokonzi akolatisa yo bagrade oyo esengeli te. Alors tango akolatisa yo bato bele bakocroire bakokanisa ya solo, me nzoka famille na yo bisika etikali, bato babokola yo na bakamaradi na yo bayebi ke mwasi oyo yo kobala modele ozalaka akomona pasi, me yo obombama. Bato tu bakotala Karine sima nango yo koluka oitilize makambo kako ya kala esimbi te. Karine Mokonzi naza na ye ayokaka te. Karine Mokonzi ba telefone. Karine Mokonzi mokobosana famille na yo na bato babokola yo baloba na yo mwasi yo kobala, en tout cas modele ozalaka akomona pasi. Elingi kolakisa, elingi koloba boy famille na yo banda babanda kobokola yo makambo salaka omonisaka bango pasi oyokaka te. Basalaka nyonso mpo na yo bien na yo, me bakokaka yo te. Bamesa na okaka na makambo ndenge wana mpo oza mwana na bango mpe oza minere bakobwako wapi. Sikoyo basi bayeba ete mwasi oyo kobala problème. Bazobanga kutu obala mwasi ya connaissance na bango. Bazobanga kutu obala voisine na bango. Parce que oyo komemisa bango ngambo. Alors yo siko soko kei la vie ya Karine Mokonzi. En tout cas ndeko yebaka eloko famine loba. Eloko aliboso ngwana lobi. Yami bale na lina loba boye lisusu. Soki kaka na vie na yo. Olinga komona eloko mukete. Même na ndaku na bino. Même ipa ya ba voisin. Même pas ba camarade. Kufo tiango na poche. Elingi koloba boye. Donc oyibaka eloko. Po soki balobi na ndaku na bino. Okoloba no. Eza ndaku na biso moko na zwaka. Bien sûr. Mais zana batu nyonso te o bazwaka biloko na ndako. Bakomisa ngo chronique. Mususu azwa mbala moko na vie na ye. Banda botama. Mususu azwa te. Mais yo soko yebike. Yo ozwa ti obima na ndako na bino. Ozwa pe tango mususu pa ba voisin. Donc oyiba. En tout cas, wana susu. Tango koya okolata kaka masque okoma no normal na vie ya Karine. Surtout davos koya kotute. Kende na okaka. Soko ningo ya zala na mbongo lokola ba boss abeda shu leka Karine Mokonzi na mbongo ebele potango bado yiba biloko ndako oyiba yo moko. Meza teke oye olati obombi manzaka na yo kaka po na yebi ko bomba moto to koya na via Karine Mokonzi akolinga te yena ba paquet azobeta baku na mir bon akoya ba paquet. Akouwena ba paquet so bien ça ba paquet wani la tielo ko moko te. Mais la kisite oya na image moko ya ba santu. Oui, yangwana. Oya na image ya ba santu obombi biloko wana nyonso po yo bamona yo malamu. Karine Mokonzi toujours comporter bien po azu mutu malamu. Bon, de toutes les façons, ngana zo ebisa okaka. Po ngai tango bokubima na Karine, tango Karine akolakso Gana lobake logo te, moi je m'en fous. Obo sala, bosali. Nazo peksa pete Karine Mokonzi. Abala, mobali oya yibaka. Na pekisi pete Karine Mokonzi. Abala mobali oyo. Famille ne sukola maboko. E banga kubali se batwa quartier. Ba bengana ba fitwa quartier banako bimana bango. Babi yo, soka sente o yawa. To boy famille na bino. Yako memisa biso. E yako swani sa biso. Siko mobali wana. Mobali wana na boyite. Mais yo soko za bongo. En tout cas, na mwalembe nyoso papa, e bongi bendana na yo. Lika mususu lisusu, soko zali. Bon non, soki ba lobela mabe na famille na yo, un jour moi soko bala, ako souffrir. Alors, wana ko expliquer mukili, o pesa raison ni ba lobela obongo. Oui, okoko loba, makambu teke o, ngana loba na neti te, oboma, no okolobango. Sinote, bon, bokosala o bokosala na Karine. Nga papa robo. Maboko na sokola kutu te, naza pilato te. Gana vana nga na tia maboko na poche. Sikoyo, soko za susu mubali oyo. En plus, baze bele. Wane za nango gravité. Melinga, obete la ngai, papa robo. Batu mususu te. Soko za mubali moko. Ndengi mibali bele na yebi, sauf ngai. Musala na bango. Soki
akelinga mwasi ayebisi bato nyonso. Soki apesi mwasi wana bizu ayebisi bato nyonso. Soki basangisi nzoto apanzi na bato nyonso, meme bato ayebi te. En tout cas, wana soko za bongo kobomba te ya koyebisanga Papa Robo. Et puis yebisanga makambo oyo bozosala na Karine. Koyebisa bato mususu te po oyo zoloba aza Karine mokonzi la baronne. Po tango mesana koloba likambo tosali, bato wana bakomemango ekei bakote mususu. Alors lokola yo okoka kobomba makambo te, o bimana mwasi mbala moko panzi partout. Alors soko bimina Karine ko betela ba camarade noto ko betela batu pamba te ya ko betela ngai Papa Robo kaka ngai. Bon na sukisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.